Sanga mukio wana okende. Merci na zana ngote. Mais yango mbongo ngote. Comment la poche à moto ba mbongo ngote? On mate. On mbongo te. Dans un mbongo te. On mate ke mbongo. Même si on a que no foot à moi à l'hôpital. Parce que dans notre moi na ko fa pour la pesa mbongo. Mukio za wana pesa. Mukio ngo za combien? Tala nana. Oh. Tala nana, pesa nga. Négatif. Tala te. Tala eza wana pesa ngai. Na zana ngote na émission na zana ngote. Papa yako to. Wana bozwa yaka. Pesa ngai mukio za na ngobi. Tika.
mbote balandi nyonso ya Océan du Congo lelo tozana esenga okudana bino pona kosolola makambo eza koleka na kati ya mboka Congo. Makambo eza nini o papa na ngai Lwambo Francois Yemba makambo ezali minene yango ezali nde tokoyeba tokosola awa na kati ya émission na bino oyo bolingaka moko babundeli ya mboka na kombo ya Mimbenga Bruno oyo bino kosepelaka na ba réflexion na biso banali tosalaka et puis na ba action oyo tokozaka yango na ba terrain partout bisika totambolaka pour que toyebisa mboka na biso na kati ya pongi toyebisa mboka na biso na kati ya occupation et puis tomema éclairage na bato oyo baza na toujours ya kolamuka likambo ya pasi na mawa lelo ndenge tokoloba awa boye ntango tozoloba kena mama osia bakomi koluka na balolenge nyonso bazozwa ete bato misusu bazomona ngo ndika biso tozokosa bamisusu bakomi koloba nota bato ya bilobaloba non depuis tokendaki activité ya ambassade ya France nde nazoyebisa bino awa boye bisika oyo mama Océan alalaki lobi na butu azalaki menacé et puis aza na bino bandeko na bakango kala à l'époque bakomi koluka mama Océan na bafaçon nyonso mpona kosala ye mabe avant tokota na makambo oyo boye tokoloba lelo na kati ya émission na bino bolingaka tosolola mpona mboka Congo. Lelo nde tozoloba awa mutu moko en soi-disant mutu moko boye infiltré atindelaki mama Océan koli heureusement lokola nzambe aza nzambe ya mawa tolobi no mama Océan ava kozwa biloko oyo boye ifo kosambela bafungoli koli ya biloko bapaster bazalaki wana bisika mama Océan asambelaka bafungoli botala na kati ya koli soutien oyo boye eza soki pe na mai nini na kati botala biloko oyo boye batindaki bisika oyo boye ke mama Océan soki arateli wande bakoluka bakozwa ete azwa mabe na nzela ya bilamba oyo batindaki et puis en dehors seulement ya biloko oyo bokomona mai ekobima awa na kati tokutaki bambuma misusu non seulement bambuma oyo bokomona ezalaki na bambuma moko manière ya koexpliquer ngo nayebi te parce que tomonaka bandeko basombaka basoutien mais pour la toute première fois ya komona eloko ya boye mais ata soki boyina mutu tina niveau te quand même bosoki bobomi elelo importance nango bokozwa nini bato bazoboma mboka bato bazoyiba mbongo ya leta kimeza na Ituri te pourquoi pas kozoba poison wana bomona nde mai oza kobima nayebi te nde penga na simbi nayebi te soki sort na biso ozala nini olemi na bozwa mai oyo boye botiela bato bakoyiba mosolo ya leta barwande baza na Kinshasa awa boye yo ozwi kaka mama Océan otindela ekoli mpo oyo boye soki eza poison a retardé esala ye mabe bandeko bino bolandaka l'émission oyo boye bomona biloko ya boye biso tokobunda bitumba likambo na mutu te tokobunda bitumba parce que nous sommes agressés mais ti ekomi na vie ya mutu bambumana je crois eza quelque part ezaki na maboko ya pasteur tongaki tolakisa bino mpe bambumana andeyo ma bambuma oyo apembe bokomona oyo est ce que biloko ya boye bino bandeko bolandaka émission Océan du Congo ou bien bino bakongomani bisika bozali biloko ya boye botala makambo ezoleka na kati ya mboka Congo nyonso oyo so tolobi eza bato oyo boye ya IDPS oyo bazoluka mama Océan soki mpe eza bato ya PPRD so barwandais so banani bazwi bango kola bino boza na poto bosalela ekoli botia mpona kosala nini koboma mama Océan du Congo mais boyebake no nzambe aza nzambe ya mawa nyonso bokosala eza déjà déjoué parce que totalisi yango na mokili bomona lolenge pouvoir oyo boye elingi lisusu komona bato te oyo bakobunda mpona mboka Congo toyebi te ndeko na biso Liki Mulopo oyo batiaki na aner ye soki babaka ye ya poison ya kobaka soki mpe batongola ye so batiaki mosusu na biloko ya kolia toyebi te oyo bauti kokanga bango lobi awa boye na quartier 3 soki mpe bakopesa bango poison soki mpe bakotiela bango na mopepe soki mpe na telefone parce que biloko ya boye ça c'est il faut être méchant yango bomoni ba biloko ya boye to dénoncer yango totalisi na monde entier bomona comment est-ce que mama Océan aza menacé et pas ya batu oyo boye balingi changement te na mboka yo ozwi vidéo oyo boye talisa yango na monde entier parce que
lelo oyo boy soko moni ke non osepela na mutu wana te ube bino bandeko botinda biso bakoli ko bana tendeko mwela mbano la tapo na mo émission bomba ta mamikuwa mais biloko ya boboko tinda mutu poison lelo kwa olata oyo feza bondoki oyo za kindoki mais si je crois bomoni ba biloko oyo bo passer so tolobaki na munoko bolingaki bokwa na biso te belema yango to bombi yango et puis bandeko ya Monisco bomona biloko ya boye tant tozolo bakeno bato baza menacer vie bato za menacer bandeko bakotia biso tembe isa pasi na mawa oyo za ba élément après to bombi yango mukolombo ko bima na libération bino bato boko sala biloko ya boye place na bino ko sala prison likambo ya pasi na mawa biso banso toyebi mboke za mabende ko moka tinda nga video moko wana ko ba no bande kuna biso est ba ko bunda wana na ko ka sulutani makenga non ndeko bitumba Bruno Mimbenga zo bunda eza bitumba ya munduki te et puis sulutani makenga c'est un rebelle bino bozolo ba no bosimba munduki ekoso sulutani makenga za rebelle nde bomona simi munduki wana zo boma zo azo copier ba richesse ya mboka richesse ya mboka nezo kene na Angola ezo kene na Rwanda na Uganda bazo kene ko sala extraction ya minere kuna biso bituma na biso tozo bunda eza ya kotere misa peuple a comprendre oyo bo eza ba droit na e oyo eza ba devoir oyo bo pe ba ko sala pona peuple wana biso to kosimba munduki te parce que biso to yebi munduki oyo leki minduki nyoso eza peuple biso toza na mbongo osoma minduki te bitumba tozo bunda na pacifiquement bozo ninga ko soutenir yango alors mbongo osoma minduki wana nde bino bozo kanisa tozo en place ni biso toza na moyo osoma minduki te biso tozo bunda bitumba na biso tozo telemisa peuple bima na balabala abunda bitumba tango apartheid de Selma qui na Afrique du Sud est-ce que peuple sud-africain basimaka minduki peuple za na façon na ye ya kosala manifestation na ye na balabala nzela oyo biso tozomema yango wana est-ce que na Mali lelo oyo boy tango Mali mobimbe telemi est-ce basimbi minduki non arme destructive oyo eza plus dangereux na monde eza peuple yango nazobengisa bino bakongolais toza na bitumba oyo barwanda baza komenase biso lelo oyo boye barwanda baza bakotisi bato na bango partout barwanda lelo oyo bazokende kokokeri nini Kenya barwanda bakotisi na Uganda barwanda bakotisi na Sudan balingi bakomisa bapays wana ekoma eloko oyo bango bakokontrole yango ndenge Union européenne ezali donc basala Union des pays de l'Est Congo pe ezala ekli na kati wana soki biso tosali attention te peuple congolais tokoma baumbu yango wana bozomona Uganda na ba Burundi bayokanaka te na ba Rwanda parce que ba Rwandais bakenda kozala infiltration na bango tina kati ya Burundi na Uganda parce que Paul Kagame il est formé par les Ougandais tout le monde le sait mais likambo ya pasi o biso toza komona eza que ba jeune congolais bazolinga kozwa prise de conscience te ba jeune bazolinga kotelema te ba jeune balingi kaka nzambe azali awa lelo oyo boye Kabila na Moïse Katumbi libale salisa nini ezongi kitoko Kabila na Kamere libale salisa nini ezongi kitoko nde balobaka bato wana este bazongisi bondeko na bango lelo oyo boye Kabila comme plus puissant kuna na FCC bazoyemba Kabila kozonga Kabila kozonga na kiti na ye biso kuna na lamuka biso peuple tozoloba nini marche pacifique tala batu oyo boye PPRD déjà wana aza déjà kobungama Félix akobanga Kabila akobanga Kamere akobanga Moïse Katumbi biso lamuka biso peuple Kabila bata bato na osana bangoni pona nini ozolinga ko comprendre te olinga ko telema te ko sala vengeance toyebi même à l'époque bato a PPRD pe baza ko bunda bagarre na bato IDPS à l'époque tozana na bango ensemble kuna yeso zala kitea yeso zaka siko na biso bato tozo kama biso bato baza ko beta baza ko kanga ko tia ba poison nde bo komona awa boye nde bazo ko boma mama océan vous allez me dire que non na biloko boye so ko intervenir
ceux qui sont là qui prudente ceux qui ont l'eau boye là tamaki na nzoto ya mosi ya batu mama océan et ngake sort na ngizane Kabila zongi ya puissance banani bazongi si Kabila na puissance na lobaka deje loko tokeba batu ba ye oyo boye baza batu osangana bango te ata basango babengisi biso tokeba na lobaka loko awa na océan du Congo ba archive ezali lelo oyo boye basukoli Kabila longi Kabila komi musatu peuple congolais toujours na distraction et puis na bitumba oyo boy o bazo sala oyo boy eza bazo kanga bato ala mukate ya bazo kanga bande kuna biso ate bazo lukande ko affaiblir président Eli Martin Fayulu bazo lukande ko affaiblir excellence Adolphe Muzutu bazo luka na nzela nini koya ko kanga kubanda ko doda bana na idui don di dodo bazo bango na prison wo na loba yango bitumba biso tozo munda oyo boy ba infiltrer baza na kati ba koti ba infiltrer biso partout. Qu'est-ce que vous dites que batu oyo ba ka oyo ba lakisa ba na télévision que batu a IDPS ba longwe na IDPS ba yena machette ba koti na lamuka ba koti na SD ba koti na nouvelle là ba bongo limitoma bino bato boza pemena ba chef bino bato boza pemena ba autorité na biso ba leader ya lamuka bon na place bo memi bitumba oyo bo Félix semaine passée que na ko kuta na Kabila alobi Kabila na kopesa wa primature na kopesa wa assemblée nationale na kopesa wa poste metiki na kaka bukonzi na ngai na seni na ngai tokene na dialogue na kati ya masolo basoli kuna bazomona peuple congolais donc lamuka n'est pas considéré pona nini bazomona rapport de force te bitumba nyonso nde alobaka yango ekufa moto etikala bato donc baboma bato nyonso mokomonte mais pourquoi biso tozo continuer kaka na lire oyo boy Félix azobanga Kabila abanga Kabila na Moïse Katumbi pona nini parce que ayebi ke Kabila azana mbongo Moïse Katumbi azana mbongo caméra azana mbongo yango Félix akobanga bango parce que lelo oyo boy bakoki ko déclencher guerre militaire biso sikoyo lamuka biso peuple congolais dans l'assemblée il faut to intensifier bitumba na biso na façon tout le royaume des cieux appartient aux plus courageux ba courageux nde mutu ba kokota na royaume des cieux et ça na marche pacifique da yo mona na Bible nde okabuya yo sotanga Bible place mo babi que non le royaume des cieux appartient aux pacificateurs non royaume des cieux bokonza likolo e kozana bato baza violent brutal yango bozomona bato wana IDPS baza brutal bazoya pourquoi parce que ba comprendre que non biso na kati ya lamuka toza na infiltration biso peuple congolais toza na brutalité te yango wana bakomi komonela biso pasi na mawa bandeko na ngai soki totelemi te d'ici tokoma na jouer awa boy bakobanda kolia ba moko oyo président Epengi bazui président Michel Mangala bazui kulutu na ngai Adrien Malenga bazui nani le résistant Bruno Mimbenga bazui tango bakosisa sikoyo boy babuki biso nini makasi ba sikoyo na facilité kozwa oya biso leader bakangie bakocha yeso wapi to faire très attention parce que l'air est tellement grave nayebi ke soki toke na bato na brutalité te bako respecter biso te lelo oyo boy ba Rwanda bazo multiplier ba stratégie na bango biso toza koto na ba distraction tout le monde a mis to ke dialogue na ngo bisimino no boke dialogue parce que Félix a no consulter ka Kabila na Moïse Katumbi bon moi place makambo ezali do bazo mona rapport de force c'est un peuple les naïfs peuple kobanga peuple les déterminé tant quoi biso ba Bruno botoza to zui détermination pour la commission moko na biso na kasi ya occupation pour na kubenga na Félix to salutation peuple congolais il faut brutalité et zo place nango ezala makambo misusu toyo kana na brutalité ezapela makambo misusu toyo kana na manière pacifique mais na angle auto komi oyo boye Kabila na Félix Elibale zongi lisusu bien que bazo sala ono bakabwani chers compatriotes boye babiloko auto komona lo oyo boye ezalaki na Sénégal Abdoulaye Wade na ancien président Mokobo bakei metango bazongaki baki basuka pouvoir le oyo boye batu wana bazwaki pouvoir na ba de même pe kokozana ndenga Kabila bilo bazomona ke Kabila sili Kabila limoy mais Kabila ko travailler na coulisse Kabila faire déplacer
ba autorité américaine bakuta ba en Afrique du Sud. Bon mon diplomatie place au Kende. Tel niveau de diplomatie à Kabila. Yango wana yo susu kolinga Kabila son na pouvoir. Pour o bakaka no yeso akosa na mboka oyo boy. Non, c'est faux. Et donc stikali awa boy, il faut bitumba bibotu. Ndé na lobaki le royaume de Sia parti au plus courageux pour que makambu ezonga na rai. Et au cas où sanga tete on a komona opération Kini Bopeto, Kini Bosoto, Kini la poubelle. Bino bozolo bake ngopila ake kozwa grand-père na edoxy baye bapesi bango mosolo. Bapesi bango mosolo parce que oza obanga no. Ngobila. Toyebi nenga sana yumbi bilan négatif ba médiocre. Lelo oyo boye soki ngobila bengi grand-père. Eza likamba ya okama ba investisseur bino boluka ki bango wana. Bozo boya ko bima balaba parce que ba oboma bino. Bokoma ka bato masolo. Ngobila alandika ka Chilombo. Chilombo na bomona na ye bana ko tala ka télévision, ako mona ka Jacques-Claude Van Damme na télévision. Alobi Jacques-Claude Van Damme yaka ngapela benga yo investisseur. Ndenge moko Jatini Ngobila pe ako benga edoxy azui ba millions de dollars américains. APC edoxy couple wana. Opération Kini Bopeto tango Ngobila ko mona ka bassin ya mona moshi wana edoxy. Ngobila zui makale. Kuna Chilombo alobi na sala kung fu abengi Jacques-Claude Van Damme. Kung fu pratique nango yango bono abandi ko beta bato ala muka bakuka o. Soso là pour comprendre place bato ba o mimamboka. Yango na bengi si o mona Congo. Il faut qu'on fungola miso. Lobby biso ko za ambassade à Belgique. Pona ko ebisa bango bitumba o to fungoli biso na ba Belge to kuma na tina suka. Si mawana to koya ko pese éclairage na batu nyonso monde entier oyo balingi ko soutenir bitumba oyo boye biso to munda bitumba pona ko éveiller peuple pona ko lamusa batu to kene na batu oyo boye bashara bakufa nde balobaka na bitende balobaka bitumba oyo to so munda ngo to za na puya mutu moko te yango to bengi si yo mutu za kolala pongi telema yaka o se joindre na biso to sala bloc parce que lokola Félix afungoli dialogue yena Kabila to bi ndenge okosuka soki yo ndimi lisusu o permettre Kabila zonga ba continuer ko zoba ba peuple congolais yena Félix mais na ebité alors bon moi que bopesi biso fardo bino bondimi Kabila zonga parce que so Kabila zongi Félix akokende kopema bakomi kosala biso à la Poutine Dimitri Medvedev akomi premier ministre Poutine akomi président ya Russie vice versa pona nini bakopona bia bato na baganga na baoka bongo biso to ganga bomoni na Ukraine ba ko sa Molotov bino pe bato bozolo bana biso bo kondane biso tango tozo senga lisungi bo soutenir bitumba oyo bozo ninga ko sunga biso te alors bino bolingi siko pe biso to sana woni yango toza na besoin ya bato basa na conscience yango na zo senga ndeko J de Kabuya o tiela nga vidéo oyo boye et puis tozo nga sima to continuer nini za ko le karakati ya papa soki to sana bino liba moko ndeko J de Ka o tiela nga vidéo Alingaki inspecteur otalaka ngai pe po il y a sérieux, il y a lutte contre la corruption. Biso banduli c'est toyemela ba fakwa wana. Ba fakwa yozo ba keto attaquer wana. Bango ne penda ba fandisa masolo kota banduliste. Ah. Quand on parle de corruption, c'est comme l'impression qu'on indexe l'autre. Mais quelle est la corruption qu'il y a en soi-même et quelle est la façon de combattre la corruption aux ana katina motoye moko. Et bien IGF aux côté civisme, aux côté bon Christou. Pour le combat de la corruption, il y a moto. Sincèrement, ça fait un moment nazo analyser Congo. Parfois je pleure. Les gens qui sont censés mener ce combat sont eux-mêmes corrompus. Mais corrompu til moelle. Ngala musicien ndeba benga ya mokizi. Na gogo kotisa bangulu na voyage na ngate menoka ba musicien ba Christ ba memba bangulu. Ko yoza mo Christ. Il y a Christ quoi pipo. Attends, le problème de la corruption est sérieux. C'est pas un problème au Tokolo bakeo bango boko biso tozawa. Pesa biso na moi bokonzi moko talati. Pesa biso moi bokonzi otala.
est-ce que tu as commis bien le quoi tu y as? Bon, la question est celle-ci. Quel est le vrai combat et comment le mener? Parce que nga yemba zoro mbongo ya l'État, il y a le bengana yote. Ce que moi c'est à mon inga et c'est le respecter. Boyoka zoro te. C'est-à-dire ce combat, moi je le mène déjà, mais il faut que l'on trouve une plateforme. Il y a aussi l'ango ya solo. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre bah biso te mesani au sommet. Deux fois les bâtisseurs. Quand ba fa quoi wana. Est-ce biso na kati na biso tokomi sokolande nini? J'aimerais savoir comment tu sa plateforme au banda. To yeto lobela na penza bo tim bolé to bima to ko ga yebisa baninga. Merci beaucoup. Voilà. Vidéo oyo bino bozo mona. Eza ya musicien Jagoubal. Bolanda yango. Jagoubal akoyebisa IGF Gilles Lingeti. Alobi yo bengisi biso awa boy. Mais ba fois kwa wana ba politicien oyo boy. Kaka bino moto bozo bengisa biso, bazo yiba mbongo wana bazo kopesa biso, mais expliquer na no biso na no tokoye, toko sensibiliser batu ya IGF comment boko mona ba congolais ba ko raisonner. Lokola ba kutu na biso Jagoubal boy. Ndenge moko biso toko sala musala. Toko éveiller peuple, toko sensibiliser batu, tozo talisa bango nzela solo, boya, to bunda. Quand il s'agit pour Namboka, toko pesa ka lisusu nzela te ya médiocrité to moni. Ba pululu, bien ka kufa. Ba esobe, ba micho, ba fali, ba fere, ba banani oyo ba Bill Clinton. Jatini ngobila soko zo kimbongo wana pesa ki ba musicien na biso. N'est-ce pas que ba musicien ba futa ape ba pako na bango? Bazape na bato bafuta bango ozui kaka mbongo okopesa na grand-père wana eloko nini alobaka nano bien te sensibilisation ngo grand-père akosala na monoko nini oyo bakongole bakoyoka bozwi pe mpo bosila soni bozwi l'état baofficier nayebi te mitu ya bato ozosala vraiment nzambe na ngai est ce que bato mitu na yango ezosala vraiment bien bozwi bapolisier botie wana ntango kaka ngobila komona base ya mwana mwasi oyo boye abi non nakosisaka budget ya Kinshasa nyonso wana mpo oyo oza na distraction Félix ekuna bainvestisseur balobaki bango bainvestisseur bango oyo botala base ya mwana mwasi wana bainvestisseur congolais eza pasi mba na Congo tokoloba makambo oyo boye na motema ya esengo te bapolisier bazonyokwama nde okabuya soto sana liba moko tshanga video oyo poto okene na osukisa émission oyo esanga mukio wana okende mais na zana ngote mais yango mbongo ngote comment la poche moto to ba mbongo ngote oni mate oza mbongo te dans mbongo te oni mate mbongo mais so nazo ke no futa mona mwana l'hôpital ko dana te mwana ko fa pour la pesa mbongo mukio za wana pesa mukio yango za combien tala nani tala nani pesa ngai négatif tala te talo eza wana pesa ngai naza na ngote na ebiso naza na ngote papa yaka pesa ngai mukio oza na ngobima tika kata yaka pesa mikanda pesa na ngote yango bozo mais pesa ngai mukio oza na ngo ngane na koyebisa ese moi chargé d'opération pesa ngai moi eza makasi bana ndengo zo toka bela boye na zimbongo ya bien pesa papa mande za 422 000 francs congolais so monga na biso bibakiselo kwa no kendo kei. Déjà, n'a aucun note à perception. Moi-même, je vais couper une note avec une PV sous basement. Souka. Yonde sala ce qu'on est na biso kini na yo. Bref. Ba policier bazonyo commandé bozomona na vidéo oyo boy. Policier to ebite so miso ba policier na biso komana ba ni oyo boy. Ba biloko batalaka. Koyeba ko détecter skambongo ezali. Policier congolais akotala na poche ya mutu. Alobi mbongo za na poche na opesa ngai. 420 000 francs au tokomi na bureau futa 420 000 d'où pesanga par na ngai pona sa nini nyonso o eza fruit ya médiocrité ya incompétence ya régime toza nango ya incompétence ya ba gouverneur o toza na bango awa boy soki ba policier ba comité na niveau ya kosala ka biloko ba lokoso ya boy parce que ba komona bango moko bakambi ko bana na ye moko Chilombo aloba yango e pa na biso ko pesa nango lisumu te retro commission Jatini Ngobila aboma batu na yumbi Jatini Ngobila abomi Kinshasa et puis tant que komona ba image ya boy Jatini Ngobila akota la doxy oliata la grappe akota la ka et doxy ne longi abi est-ce que loko totaka kwa musike saka yango tala bolemba ya batu oyo boye tozana bango tant que to bakeno tozana ba kuluna a veste
boko tia biso te bomoni bakuluna combien bino bobimisi toyebi bato baya na Kinshasa boyebi Rotana nga nazwa chasse ya kosala na Rotana comme na hôtellerie place wana vi ya lixo eza na Rotana bayamba bato ya bolokola bato moko bako apporter combien na mboka tango bino babundisaka Mobutu bomoni bitumba oyo IDPS bundisaka Mobutu mutema mabelo koso Mobutu bino babundisaki ye Mobutu abenga Alina Foreman babunda bitumba awa na stade Tata Raphaël ekotisa mbongo na kati ya mboka Mobutu atonga oya ba president batu baya na monde baya batu ebele balongwa na monde baya awa boy ekotisa mbongo na mboka batu balongwa ba payer ibanda baya ekotisa mais yo Chilombo na Ngobila bobengisi ya doxy bonami tuni est-ce que par hasard boba memelaki pe Chilombo e doxy na butu be na moyo motuna wana toyebite maintenant c'est que non grand-père ayambaki pe pa Chilombo bota la médiocrité ya batu oyo boye na mboka ya grand-père asali nini olie bino bote ya bana civisme école maternelle de tout monde na Côte d'Ivoire obwaki fulu osali fulu na yo otiango na poubelle service ya hygiène kenda wapi tala ba médiocre ba na pouvoir service ya hygiène kufa kubana na depuis régime ya Kabila ba boma service wana mais bozo kende kozwa est-ce que makambo kozwa grand-père pa bomona ka ebakata ya mwana mosi wana sima na ye ou be bomona donc na yebite bozaki na besoin komona mwana mosi be bozaki na besoin mona grand-père babiloko oyo boye il faut éducation de base nde to mona ki na Abidjan bazotalisa bana hygiène to ba kala époque ya Mobutu oh mutema mabeli kundu ya bato ya IDPS bazaka ba bundisa Mobutu service ya hygiène bana ko fonctionner bakoleka maison par maison bazotala awa poubelle na bino zaka wapi toilette na bino zandenge nini na école nazoye ba isu na collège tango biso to kotangi pa basango ozoya bazotala sous-vêtement na yo singlet na yo pantalon culotte chemise coiffure na yo tine boko mona biso to zwa boya ta boko finga biso ke no to ngamika na moi gilet je m'en fous de ça gilet na ngeza moko me na repasa ngo pasa to leka ke pa basango olie bino bana eloko wana botalika ka mwana mwasi wana Zakari baba baso kenaka pe na Côte d'Ivoire kokuta na adoxy ngobila bite ngape na kosuka awa te doxy wana ya awala Kisasa vous croyez que koya doxy nde yango kolongola bosoto na kati ya Kisasa eza problème ya civisme depuis le bas âge batangisa bana na classe donc je comprends maintenant que non batu o baza ko gouverner mboka oyo boy batanga te po bisota on tanga pa basango bana kotalisa biso biloko wana bana ko former biso que non lobi boko sala batu boko servir mboka boko sala modèle mais lelo oyo boy impact ya arrivé à doxina grand-père makambo muntu na zolo bana nzambe mboko bo bakomeyaka so na bilima na mboko nzambe na ngana ibite na bando bilima ba yeli biso ba omeya biso bilima na mboka wo yango bozo mona mboka zo so développement te parce que mboka ba bengisi na ba bilima e na mboka oyo beza fruit ya makila oyo ngobila boma na yumbi buko yake na biloko aboye vraiment et là qu'on est doxa ko yebisa batu parce que tant boye na ye bozo mona ta ko les opération kini bopeto batu baza kirie kotala soit grand-père soit kotala matama ya edoxy bo envoûter mboka Chilombo o envoûter mboka oza modi wamvu o eza malédiction me biso na mboka yango nazo bengisa bino lobi to ko ambassade à Belgique ba papa na biso milimo na bango zo tenga na Belgique et il faut to ça makasi to récupérer sanduku wana bacha milimo ba papa na biso to ya to sala ba cérémonie ya bokoko to benga na bilima o bango bila bazo kosa yango na mboka na ba Chilombo tangu to kosala bi cérémonie wana to récupérer ba objet d'art na biso oyo bo mal moko ezaka na Belgique ba yebisa biso te to to sali cérémonie wana to bengisi ba chef coutumier to kundi ba papa na biso d'une manière naturelle à bokoko beaucoup moins na boko pesa nga raison et koleka quelques années te beaucoup moins na Congo et ko soit développement na ngo lelo o bosoki to zo za développer te Lumumba akungama na loinga malonga te Kasavubu matanga na ifo ça m'a dit de manière nationale officielle et puis ba esprit ba koko na biso to zwa to honorer bato wana nde beaucoup moins na place ba Rwanda ba kokima et puis soki to telemi si peuple beaucoup moins na bato obo ba kokima eza pasi na mawa makambo tozo koloba awa bande commission zo kotaka na matona bango kiupi ekei ti bomoni
bomona makambo te o Mobutu abaka sima eza delige ba delige yango bokomi komona ba mabilima na mboka na bamboka bato wana basali nini ezaka bosoto ngobila yo kaka père monson lobi na leki na bandal na komona toilette wese nyen na dali zobima na obenga kamera au shadi kongo to kita kongo to filmer bozo mona po eza moralité ministre ya EPST na ebité na université ndenge moko bakambi ndenge moko kosuba na balabala vous croyez que non eloko ndanga ko changer bato yango zo senga bato bazana conscience bazana bo moto pour que non totelema tobimisa mboka na biso na kati ya occupation bande ko ba congolais mama Jolie mama Adolo tala biloko o balinga ba poisonner mama Océan ndepe to simbi ba mai yango to ebité so epe ekota biso na nzoto to ebité bino bato bosambela pona mama Océan du Congo bosambela pe pona biso parce que ba mai o to ebimi awa to ebité so za mai ya malonga na ba mabango ezalaki na kati nde na lobi awa boy pasteur yake osambela pona ngo andeo ba mabanga o bomona na kati mo ba bulo wana eloko aboso moni ke no otindi ya mutelo wote vanda okotindi ya meta ba kolia boponi bo bango otindi ya Félix nao botindi eta mosi ya ba autorité ba bomi mboka awa mais botindi ya mama aussi ya pas ça na ngo donc bande konyoso bo partager biloko o bonde na zo bisabino mama aussi na butu ya lobby ya lelo poto ko malelo azaki sévèrement menacé et puis ndeto zo bisabino lobby to ko na ambassade ya Belgique pour na kotalisa bango que non tous ça on a besoin de roi Belgique arrêté et puis le 2 juillet papa zo ya awabwe bande ko mesu ba to ndema prino papa wa ya pona nini papa zo ya po chilomba kana kutubela papa zo ya po ba to nyosa kala ko sa confession ba denilesi ba mukuna ba jatini ngobila mesu ba bilima na mboka ba kana sa confession même tozo mettre ba to tout à garde soki ba ko mesa makamwana kino ko ta politique to sensibiliser peuple et puis papa ko na mboka te et vous allez sengo pour que papa ya amona batu na batu na kopesa ba dollars na bango ba mémoire que de kopesa ma pour que non cohésion nationale sem mais rien n'empêche que non bitumba na biso kotika yango parce que biso tozana bitumba ba agresser baza ko agresser biso on est to agresser bango to sala ndenge Poutine azo sala biso bokangi maboko bo affaiblir lit lelo oyebwe Félix azo considérer kaka Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba Kabila pour que vous consultez bango pour un dialogue. Ce que je montre à Congo place une place. Et ça passe. Lobby, tout coup on a parti à 9h30 na station Mandela, ba autorité baza saisi. Et puis après on a après activité au Ebo. Tout ça la point de presse na biso. Bitumba tozo bunda pour na mboka. Ando ya kozala na kati ya la muka, mais c'est la patrie qui est menacée d'abord. Tout ça la point de presse. Tozo senga na bino bande ko soutenir bitumba au Ebo. Pour que notre message longwa awa et comme na mbandaka pilipili libende il faut communication. Pour que le message longwa comme na Kisangani comme partout na Congo mobimba et aussi nga ba moyen pour bande komisu bazana ba problème na makambo to lobaka awa te. Mais bino bozaka kana ba donner des leçons, bosa la boy. Mais bo soutenir lutte, bonini ko soutenir te. Bato bazo soutenir lutte bazama moké. Ndenge to fungola ma caisse na biso a to tiaka moi 2000 francs chaque semaine. Yo pourquoi pas pour ko s'associer na biso poto bunda bitumba o. Tala ba médiocre bilime komi ko na mboka. Vous croyez que nombre de développement non? Il faut que benga ba to ba jatini ngobila. Yango na bengi sibino. Février le kito moni ba actionné. Mars février le kaki ba actionné za ko biso to ça qui on a intérêt. To zo bengi se ba tunyoso. To za ya kofunga mapoto bunda pona bitumba pona mboka na biso. Bomoni makambu to la sibino yango oyo boye. Donc de to zo loba l'essentiel que nos maman aussi a menacé bomoni ba élément. Numéro ezali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 bouri go sunga biso bouri go soutenir biso d'une manière spirituelle d'une manière financière et puis na ba conseil ba orientation mais boti ka kopesa biso ba mot d'ordre to aussi ba minduki te parce que minduki na ta soki ko to bito simba yango minduki na ba somba yango ko recruter ba tuana ba soda wana kolia na bango eza iboto ba ba paramètre na so to soki lelo awa boy lobi to kuta na tongo na ambassade ya Belgique et puis dans les jours à venir to boyeba nini o ndeto pesi bino programme na biso to kozana point de presse et puis to kene na ambassade ya Rwanda wana vraiment na biki no ba to ba okufa so nzamba lingi to kuta na bino.